Ouais, merci to Pambolin Zambe pour na kosa bisongolu mukola lelo to koka ko s'introduire na banda kuna bino na nzela ya bilili. Merci pour na rondima oyamba biso. Alors kombo nanga pasteur Seba Mampinga surnommé les coqs naza situé na mboka ya Grande-Bretagne, plus précisément à Londres. Et mission Oyo kombo nango Ego Time, les temps des aigles, tango ya ba aigle et émission Oyo ezana objectif yako la Moussa Batou na pongi comme la Batou la vraie révélation connaissance ya lilo Nzambe enfin que Batou bazana c'est ignorance wa kwa kobima bao bazana ba équivoque et koka kolongwa donc voilà lelo naza ngamo côté awa na mboka ya Luanda parce que na Londres te na la Luanda awa naza na ba invité mi balé ba oyo tobunga na bambule belé mais lelo nzamba sali grâce na koka kozala na bango et puis sont des hommes oyo baza vraiment batuna nzambe plein de connaissances et lelo toko partager si j'ai moi makasi oyo ezake Noël auto Christmas na bino babotala ka boloba plus anglais eza fête moko profane eza fête moko chrétienne eza fête mondaine eza diabolique eza fête nini est-ce que ba chrétien ba ko célébrer yango ou comment origine nango wuti wapi pourquoi les lotos ont fêté yango donc voilà les lots sujet oyo ekotoka makasi et gloire au Seigneur parce que toi na mois de décembre donc d'ici là tokokota na ba période yango ya ba fête parce que toza déjà mais le 25 ekokakalate et na zone dimete yo sa ko milengela ya sa ko milengela pour na tokwa ko célébrer date oyo mais lelo na lisungi ya molimo mo santo elongola batu na nzambe to na bango to rememela bino éclaircissement na tina na sujet oyo babengi Noël donc to loba yango na lingala pe to développer en portugais este é uma emissão que se chama Tempo das Águias. Felizmente estamos situados em Londres e aqui hoje vamos debater o tema sobre o Natal. Será que Natal é uma festa cristã ou é uma festa pagã? Será que os filhos de Deus, cristãos, devemos celebrar esta festa ou não? Quer dizer, hoje vai aquecer, então fica atento lá e quero fazer a apresentação rapidamente dos meus convidados para ouvirmos quem eles são, de onde eles vivem, o que eles fazem e depois vamos passar a desenvolver o nosso sujeito. Voilà, na sala apresentação e a ba eminent invité na ngai et toi babanani bango bazali et puis tokoka ko leka na sujet du jour na biso. Donc voilà, na gauche na ngai nazana son excellence je crois que na lingina lobate po na ye na lingi ye moko akwa ko se présenter. Bonjour son excellence. Ah bon dia. Nanga na peuple ba Holanda biso bana posa ba yeba ozanani. Ça va, ngana zali pasteur na pesi mbote na batimis bazola d'émission oyo bo ndimi pe ko ndima biso na banda ko na bino naza pasteur et naza marié naza père de 7 enfants nazo samsa na nzambe awa na palanka na ngolu na nzambe nde tozo evre pe tozo kende liboso pour le comme na nzambe voilà kombo na ngai Jean Katendi. Voilà, merci. Donc, Azaïe Mokote, na droite, na zana éminent invité Moussoussou. Son excellence, na posana loba kombote, hier, on se défendre plus en portugais. Soit silencia. O povo que está conectado neste preciso momento precisa saber quem és tu. Muito bom dia, povo de Deus e em geral, todo mundo. Eu sou o pastor Gaston Miranda. Vivo em Angola, particularmente na Petra Angola, sirvo a Deus na igreja Sion Yor. Uau! Então, lelo é coisa lá terrible, na gauche nanga, na pasteur Katende, pe na droite nangai, na pasteur Gaston Miranda. Alors, pasteur, avant que tu les kana sujet na biso, na posa o meka ko zonk sana mwa makanisi mushika. Tuuchi wapi na bunzambe oyo? Na ministère banindenge nini et puis tokoka ko peuple kwa ko yeba quand même devant nani oyo bango baza. Merci pour la question. Nauti musika
isanga nzambe parce que tobonga mina tang mulai kubanda 1984 wantan tozana mboka ya Congo et tango nzamba piso ngolo tozonga na mboka na biso to sa fermi na mboko de 1990 ende tobani ko evre et tobani ko samsa na nzambe afin que tokoma na place tokomi lelo nzambe atambusi biso na banzeli belé et na zeli ki consacré na 1995 nde na zeli consacré mais musala nzambe to bandiango na tango mulai et à partir de 1990 nde tozaki déjà consacré na service nzambe to ba tant to parler histoire ya Angola to ki bat bazo pese biso histoire Angola pe ba réalité na yango to za parmi bato ou ba passer na histoire yango to moni ba réalité ba profondeur to leki na ba guerre to leki na kozala dépouiller na ba moyens surtout afin que musala o nzamba bengi to sala yango te soki ba ko compter ba ko sala to leki ba tsi ba pesi ba kombo na bango et te ba s'identifier na mboka Angola alors na c'est concernant histoire to za pena histoire ko compter na ba réalité to ba nzela to tamboli ensemble na nzambe pour to vivre makambo na mboka oyo o esalete na makambo yango et mebiso musika et petit ce que tu as la ferme to tamboli sanga nzambe. Voilà. Sikoyo son excellence parce que nazo se rappeler au moment que ba masasi ezobeta na ba nonande wana tozaza na cheya ba permanence nana posana yeba équipe intercession oyoyo ozo kamba wana équipe eke naka sango wana kobeta so mwa li solo muki presque lelo ni yo so kamba musa parce que oza bureau na yo ndi so kamba musala na palanka est-ce que oza équipe solide lokolo yo ezalaka wana to ngeni. Chaque période ezana ba réalité na yango pour ma dite na période wana to na ba réalité mususu tozaki en plein spiritualité mo makasi e banoko chapeauter mboka na biso il fallait nzamba benga armée moka benga ba commando ezaki dirigé par le premier pasteur Ngeleka et ngama ki leader ya armée wana toloba c'est ezaki na profondeur makasi potokota pe armée ngo toloba na tango moke nzamba conserver biso et apanzi biso tozana bamboka ebele banso baza na Angleterre banso baza na Finlande banso baza na Allemagne banso baza na France banso baza na Belgique et banso baza pe en Angola alors mutu na mutu ake pe toujours continuer ko exercer rôle wana c'est le individualité nzamba tina kati moko na moko voilà même musala yango ezo continuer na place nous tozali chacun zo s'identifier le la commando ou akoko renverser trône ya diable pe akoko présenter volonté nzamba na territoire nzamba tie donc je crois que peuple bazolanda yo peuple bazolinga ba yeba est-ce que ça pena papa katendio yo to yeba kawana oto nini sini nini yo ko ekopesa biso to ebaki ya solo peneza yo ezangai na muto yebinga to monaka ngai tisuka ko comprendre zanga parce que naza les mêmes personnes on est déjà qui ba armée on a combat et jusqu'à maintenant nzamba zo continuer ko sala na peuple ko mona neti armée ko ezaleti armée ya bafa oto ya banini ezalaki ba groupe d'intercesseurs nzamba pe biso komba ba commando pona ba service abano ko redonner biso sala pona ko prier pona ba quartier ko prier pona ba nation ko prier pona ba événement non sur le kana mukili to zaki na droit ko prier pona yango et jusqu'à maintenant na Angola nzambe si un événement Dieu veut ako ko redonner biso prier pona yango. Gloire à Dieu nzamba zalokumu mingi alors na droite na ngai na lingi na passer micro et pas ya pasteur Gaston Miranda soit silencia pode tentar recapitular, não, tentar retornar ou refrescar as nossas mentes. Quem é o pastor Gaston Miranda? Bom, o pastor Gaston é um homem que Deus chamou, já vai há anos, nos anos 80, praticamente na pessoa do reverendo João Ngeleka, não é? Quando ele chegou aqui a Angola, ele pôde nos reunir todos nós para nós podermos aprender a palavra de Deus junto dele e assim continuarmos a fazer a obra de Deus. Portanto, a minha origem, eu sou filho do João Ngeleka. O João Ngeleka é filho do Cabango, o Cabango é filho do Kelani, Kelani é filho do Telesborne. Portanto, estamos a servir, estou a servir praticamente a Deus no ministério, já estou quase há 19 anos. Desde 1995, dia 30 de maio, que eu fui consagrado, propriamente dita nas mãos do seu excelente, da sua excelência, reverendo João Ngeleka.
e na presença de muitos homens de Deus que hoje estão conosco e os outros já não estão conosco, e portanto Deus lhes levou, mas agradeço bastante a Deus por tudo quanto Ele fez para comigo, porque afinal de contas o trabalho que eles fizeram dentro de mim é um trabalho contínuo e está aparecendo diante de todo mundo. Para quem conhece o pastor Gaston Miranda, eu acredito que não mudei apenas talvez pela idade, não é? Porque há muitos que me conheceram quando éramos jovens e agora, pelo visto na televisão, pode me ver um pouco diferente, mas é normal. É normal. Graças a Deus, graças a Deus. Donc je crois que le peuple est satisfait. Donc les hommes de Dieu, bah oyo to yeba kawana izaka bango yeyo. Donc bango yeyo to buni na mo bitumbe belé, gloire à Dieu. Lelo toujours continuer kokoba, ils a vraiment retrouvé ma casse tant to kutani. Nzamba zo vraiment le coup ma casse. Alors son excellence to lingito le ka ko développer ce sujet du jour. Noël. Noël, ils ont sensibilisé le monde entier. Dans le monde entier. Et chose grave, et les musulmans, et les chrétiens, donc tout le monde sont sensibilisés. Natina na sujet oy. Ba shop, ba compagnie, ba nini, tout fermé. Pour la nini, tout célébrer le 25 décembre. Ndenge, to yebela kanakala. Que mwana na nzambe Yesu Kristo abotama le 25. Parce qu'on a posa lelo na yeba auprès na bino. Qu'est-ce que Noël? Noël les amis. OK. En portugais pour me dire que Noël proprement dit sur Noël n'est pas pour par église. Église est botée par Christ, église est vivra pour la Christ, église a inspiré pour la Christ. Alors pour me dire tant église a perdre toute identité na ye, ya o nzamba bengeli mbala mongo azoko ta fait étranger na kati na bango. En réalité, église pour la lobby ce que tout est à Christ, ce que mutumisa même biso sango mosusu azalamba mona bila kelemabe. Pour me dire église ça fond la porte Bilaklemabe écoute l'église sans le savoir dans ce qui concerne la présence il y a fête autoloba. Normalement pour fête oyo eza ya ba chrétienté. Fête eza ba chrétienté, fête eza ba païen. Normalement na première période il y a l'église première période, premier, deuxième, troisième siècle, l'église a bandé qu'on fêtait fête soanate. Même la Bible bazo parler pour la fête soanate. Et fête oyo premier ba païen. Et ben l'an na siècle 4 na Rome ndeba bandeki ko célébrer fête soana. Alors tango Constantinople a bongolo mutema soit disant a bongolo mutema yim est influencé fête soana. Fête soana c'est qui pour na ba païen ndeba ne ko sepere ngo. Parce que ba païen ba chrétien o ba kuma ki na viwana ba monite fête soana bako kata yango te. Il fallait bango pe babanda pe ko célébrer yango. Alors ba influencer ki ba chrétien na tango wana et ba chrétien mingi bakota ki pe bakoma ki ko participer na ko sambela yango na ko fêter yango. Alors ba propre ba chrétien mususu o baziki ba mboka mususu ba comprendre na ba Mésopotamie ba comprendre ki no ba to bazo sala makambo wana baza ba so ba chrétien soloté ba kuma ko nga ko alerter ba chrétien proprement dit le coup les qui influence moko nasima et comme ko ko convaincre ba chrétien pe ba comme ko accepter fête yango mais na origine yango eza fête ba chrétien si to na origine yango ba bi ezali fête normalement ba bana ko célébrer des soleils na kati na Rome ba bana ko fête ya ko le soleil. Alors ezaki na mukolongo proprement bana ko célébrer yango o so to ndi des soleils wana na histoire ba bi mutabandi yango za numéro au numéro engel ba marad engel ba rebelle mutu o a se rebelaki et na ba principe ensemble pona ko spalier mukili ya bane ko tonga ba problème na ye au numéro de a comme le niveau na parce que numéro a bana na mama na ye alors numéro na bana na mama na ye et ko selete numéro da kufi mwana bala na mama na ye tanga bana na mama na ye tanga numéro da kufi et ko selete mwana mama atomboli mwana na place mo célébrer et ba comme ko
conseil la fête na ye principalement balobi ezalaki le 25 et conseil était bato bazaki na inspiration il y a pour ça soana bango to bakom conseil yango alors tant chrétien christianisme ezobotama influence on ezalaka des gens mais na monde ba romain. Alors tant Constantinople a bongo le motema ba ko sala ba influencer ba chrétien ba se soumettre ba komape na kati ya fête yango normalement proprement dit eza fête ba chrétien. Constantino parce que peuple akoko luka yeba Constantino azana un empereur azalaki nani Constantinople azalaki empereur. Alors azalaki empereur oyo ko bongo le motema. C'est l'histoire balabi na guerre moi kende ko bunda tant albiso na bundi na longi ngai azomone ki sini mo ya kwa liboso na ye ndenga bundi na bitumba longi ayeko se présenter ki na sini wana mona ki ezala kola yazala chrétien et Yesu alongi sa na banzela na ye et akomi ko tambola na komba ba chrétien mais soit disant azalaki présence incarnée parce que bon ko luka ndeni ba ko stopper ba chrétien influence ba chrétien ndenge ba ko persécuter bango de plus en plus ba ko bonga na mutema ala ba ko luka influence ko persécuter bango eza moyen te ya ko tendre bango to luka to corrompre bango alors moyen Constantinople ezalaki entrer na ye pour ko corrompre ba chrétien ba se soumettre na influence wana alors tant que Constantinople ba soumettre influence wana et comme ko salete ba comme ba longola mukolo yango ba chrétien ba païen ba bani ko lingate pour que fête moko ya munene na tango wana et ba chrétien ba comme ko sani ko kota na influence fête donc fête wana ozolingo loba nengo lobi awa que bazay ko célébrer un dieu soleil. Donc un dieu soleil. Un dieu soleil. Parce que Dieu wana za wapi aza ningenin. Azaleki mutu. Oyo abandeke conquête ya monde. Alors to bingi numéro 1. L'influence na rébellion na ye nde batomboli et tant batomboli alors ba pays païen bazoki moyen ya ko kota na relation ya ko dominer ya ko vivre na présence de soleil. Alors tant ko tamba na présence wana et pour ba dominer mokili ba comme ko ka influencer bato ba kota na kili wana. Voilà pourquoi ndongo lobi ezana ba loge nyonso ezana ba pays nyonso ezana ba mboka nyonso et ba vilo ka baza domination pour na ko soumettre ba chrétien na leaderance na bango. Moi je crois ba chrétien ba koti peut bazo célébrer ngo peut bazo soumettre l'influence wana. Je crois papa pasteur avant que tous les gars papa pasteur Gaston objectif selon yo na ba domaine nyonso objectif ya fait yo so bazo linga ba influencer ba chrétien nyonso ba banda ko célébrer yango d'après yo connaissance yo zanango et ça pour notre objectif ni et ça na objectif mingi pour na ba chrétien ba perdre identité na bango. Parce que fête le 25 bango ba pesi mon collègue so botamaki alors surtout tena ba calendrier du fait na mikolo ya décembre ezabe mko hiverne e bambula e malili makasi na ba mikolo wana ezaki impossible ba berger ba kende ko lesa ba paté na bango bibe bitango so botami ange aye a lobby pour ba berger pour na moto botami en réalité na selon na temps wana eza impossible ba berger bazali banda na ba paté pour ba laisser ba paté d ezalaki mikolo recensement sauter na Luc chapitre 2 verset 1 ezalaki moment de recensement na temps wana pour na ko sa recensement na ndako pour na compter bato alors moment de recensement wana eza impossible na malili ba ko tendre to basala yango mbala moko zo la section journal le 25 eza yangote pasteur ozo nié yango ke Yesu abotama le 25 té. Proprement dit Yesu abotama le 25. Bon, avant que to passer micro pande comme sous d'après yo conséquence nini oyo ezana bato bazo célébrer ba fête oyo ba introduire même na l'église mon bébé les conséquences nini conséquence nango bazo kotsa un dieu étranger sans le savoir. Dieu étranger sans le savoir. Na église pe na ba vie na bango. Na ba église pe na vie na bango. Yango ko mona spiritualité ba chrétien, so mona le 25, ba on dirait ba boutla déjà spiritualité ba chrétien. Ba chrétien ba repasser année, ba na force spiritualité té pour ba ni ko prosterner le sa présence moko o nzamba ba ki to ko fuka mena nzamba mususte. À côté na forme ya kozala statut to zo mona to fuka mela, à côté na forme idéologie.
Or, ils ont un numéro de téléphone. Or, chaque numéro de téléphone, c'est que va bengi, moko na faire répondre. Alors, le coup des idéologies, il y a peuple, il y a puissance ténébreuse. Et ça, la même place, nous sommes célébrer, bazo benga contact ou une influence. Le coup na bazo ne sikawana, le coup na bazo le kawana. So, to kimbango to moni, ils ont une image, bazo la tsabatulelo, il y a motuma alati blamba rouge, blamba pembe. Balabi c'est Coca-Cola, mutabimisi yango. Oh, bah, benga Père Noël. Père Noël. Avant 150 ans, Coca-Cola m'a présenté qui image wana. Et donc chaque influence a un impact moko dans le monde. Et objectif na bonga zali comment étouffer les chrétiens ba vivre une inspiration qui à Christ, ton marche à Christ. Pour ce que musique propre Bible azali a pesi biso mukolote ya robota maïs. Or Bible azo pesi biso accès na kobaka manaye na okufa naye pe na kosekwa naye yango ezo la fondation ya vie ba chrétien pour na marche na bango ce qui mukolo na kobota manaye ezalaki important nzamba lingaka permettre ezala na komone na batunyo surtout baba no lande pa tele yango ce qui nzamba bombi yango elengele ba apesi importance te parce que bitu zane importance na kobota manaye te mais to zane importance ya ministère naie pays ya ba réalité o esalaki pour pesa biso accès tous la banzela ya kozala ibota nza Chiko papa pasteur tala na no peuple na caméra bazo landa yo o confirmer bango que fête oyo eza chrétienté et puis o yebisa bango que chrétien a ko célébrer fête ote et puis ça bango raison nanga kilebisa batu moko bazo landa biso tozole bango pona biso ba chrétien toza na identité toza na vie ya mutu moko tolandaka mutu moko il faut to célébrer mutu moko alors ndenge na lobeka Paul alobi mutu même l'évangile mosusu ala kela mabe alors évangile ou eza ya bible té mais eza influencé pour écouter na église normalement fête ou eza ya ba chrétienté ce que tu bango proprement eza ya ba chrétienté ce que ba chrétien bazo célébrer yango et nous avons une influence mobimba. Et autres fait spiritualité aux chrétiens durant toute l'année. Si on peut se raison, que fait un autre année au Lukanzamb, tu vas voir n'dingenzamba influencer spiritualité na yo pose na capacité à triompher puis à kolonga makambo eza ko bombama na kati mokili o. Je t'assure, le Saint-Esprit a ko permettre esprit na yo et comprendre pour longa na au côté na vérité wa bonzambe. Diable a ko se cacher na ba image. Toujours la image ya robetene longi mais ça des na image ya biloko zo sala autant bat bazo kota na yango et influencer bango na spiritualité moko déjà yango tout bana bino ba chrétien boza la prudent pour que temps ko se révolutionner car la gloire vient pour na vie na biso ba chrétien. Gloire ao Senhor. Senhor pastor, muito obrigado. Acho que acabamos de acompanhar a intervenção do pastor Katendi. Agora, o povo que está conectado nas casas, nos iPads, nos telefones, iPhone e tudo, a te acompanhar, querem saber o que é o Natal? Praticamente, para não alongar muito e para não multiplicar muitas palavras, Natal é uma festa constituída pelos romanos, precisamente através do imperador romano. E, portanto, esta festa não tem nada a ver nem com o nascimento de Jesus, nem com o cristão. É uma festa propriamente pagã. Porque o Constantino era um dos imperadores romanos. E a expansão, a velocidade com que esta festa foi aceita, foi propagado ao todo mundo, veio através do impacto, da força, do poder, do domínio que a Roma, o Império Romano, possuía naquela época. Porque esta festa foi fundada, foi decretada propriamente na época do Império Romano. Então, é daí, com a força, com as leis que eles lançavam e com o atormento que eles faziam com que o povo sofresse, então todo mundo era obrigado a poder festejar esta festa. Portanto, para mim, esta festa não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, nem tampouco não tem nada a ver com o cristão. É propriamente uma festa mundana.
era uma festa pela honra de um certo homem, de um certo ser humano, que a mãe queria exaltar. Não é? Então, neste contexto, todo cristão, ou então eu, se eu puder participar nesta festa, ou fazer com que esta festa tenha poder em mim, praticamente aí eu cometo já idolatria. Não é? E a idolatria é uma coisa que Deus proibiu. E digo que todo cristão que festeja o dia 25 como dia do nascimento de Jesus o Cristo, nosso Salvador, ele comete a idolatria. E a idolatria, segundo os 10 mandamentos, Deus disse: não adorarás um outro Deus. Portanto, festejando esta festa de dia 25, sendo o dia de Jesus Cristo, que Jesus foi nascido, é praticar a idolatria. Portanto, todo pastor, eu aconselho todo pastor, todo ministro de Deus, em todo o mundo, em toda a instância, em todo o nível social, deve levar em conta que esta festa não tem nada a ver conosco. Ok, graças a Deus, acho que, estimados espectadores estão conectados, estão a acompanhar melhor. Acho que também estamos a tirar certas equívocas neste sujeito. Trito le caí para a pastor Katendi. Son Excellence, eles na batue belé, baza ko kuta na le 25. Pona bango eza bizaleli. Ba kuta na chaque le 25, ba olamba, ba olia, ba omela tout ça. Mais pona bango, ba longola na mutuna bango ke eza mukolo yeso abotama. Mais ba lobi ke eza fête ya famille. Olingo lobani. Ah, nangana loba na compléter na aider pasteur Miranda lobi. Je le bail bosso eza influence ou eza qui pousser. Alors influence on va créer l'ango histoire pour essaler ba tunyo sto ba kutuma na kat. Alors le col eza qui influence eza qui créer pour créer l'ango histoire pour ba tunyo ba kutuma na kat et comme des habitudes. Ndenge za des habitudes et comme difficile pour mutalo ngolongo mbala moko. Alors ce qu'on a loba pona baloba eza influence ba pasteur to ba église ba influencer ba chrétien ya ko laksa bango ete tukupo pona mukolo mususu no kaka mukolo wana pour eza influencer na spiritualité mobo. Alors et logo no se influencer na spiritualité moko elengelo ba ato pokolo mateka mateka pour bombama quelque part influence na le bexo ko numéro de téléphone soko bengi yango ata mutanga azana mboka nini so ebi kezai a répondre pas se retrouver ensemble à tous en mboka mobo le ko les influence mo na connexion ana ils ont influencé bato na domaine wana et biso a pasteur tous en a devoir tout moyen ya ko révolutionner pour génération ko ya ils assumir son influence wana te pour chaque fois diable akomo coach na biloko ba komo coach na ba nzete o bazo benga nzete ya natal ya arvora. Or arvora wana nzete wana baoloba eza même nzete bato musu balobio eza ya liter mutazeko na connexion na nzambe nzoka neza nzete ya numéro de azaki na contact ya kokene ko reposer na esprit ni na nzete wana atoloba azaki na contact spiritualité na ye. Alors tant que spiritualité monte et je reconnais l'influence wana nde baozong ba ko tsango et ça na bandako na minute ba osumba ba tsango engile bato za na influence wana ce que tu est la fête pour na biso. Voilà pourquoi chrétien tout ça na ba fête ya Pâques au constater to célébrer ngo makasité ndenge mona ba fête o to na fête ya Pentecôte et ça na décoûté les jours que l'église a commencé surtout to no célébrer ba fête aux importance. Même besoin de passer tout influencer bateau, tout influencer les jours de la Pentecôte, parce que ce jour a descendu à Saint-Esprit. Alors si vous passer tout petit car journée a importance dans le binding de connaître le but et comme une journée à famille et ba famille tout aussi les bon pour comme de la culture et là comme culture et comme on passe muta bien sur le soum pour on encore les soum pour comme des difficile et le on peut caractère les soum comme quoi normal. Eza ko na mboka msto tambol ozomona mwana mwasi na mamba na mabaya te bavanda na bango ya ensemble eza normal na kilitira mboka na bango ezo produit bango te ba ko vana bango bazomona ngoza na normal. Alors eloko ni soko maka normal
et bon de la présence na sima et bon une influence mais on peut détruire bateau lobby. Alors ce que tu veux récupérer spiritualité comme l'église tu as inspiré vivifié na fox to ya christianisme tu côté le popo et ça na père moi église origine à lobby fête oyo ba célébrer ngote na bible na ba père ne sa bible ba tu sa bible ba célébrer ko ba botama te ezaka ka mukolo Hérode na pharaon de ba célébrer mukolo ba botama bazapi ba païen alors ba apôtre ba prophète ba célébrer grand ba célébrer mukolo ba botama te comment est-ce que mukolo ba personne importance surtout na compte journée en famille to lebi ba zo influencer biso to soumettre langage moko alors ce que église azo comprendre rôle na yi à l'alissimisu église nde azo continuer côté na mokili et puis azo continuer côté na marque moko azo continuer ko fina biso to conduit ba na biso na moni ba muso ba osala mo ko ya côté ya Yesu ya ko présenter Christ te ko te ko sala ba film ya Yesu to ko dédiquer décembre pour na ko laxander bato Yesu bota mo corona te mais considérer bato ko bota ma Yesu so to célébrer Yesu faut te célébrer mi-colonio surtout n'a pas réussi, n'a pas fait sa famille. Chaque famille, azal mukolo pas ko sala. Surtout tous les influencer te na makele na bango bata mukili. Tozala mukolo to na famille na biso. Mukolo mwana mwa botami, mukolo tata botami, mukolo mwana pa balaki, bako tsango baselo ngo fête chaque année. Pour ba longa influence moko boy. Même bana surtout bani ko botela bango na réalité wana, to ko permettre bana biso ba kota na quantité. Na zeki na mboka mwa France, moi na zone dimela un Père Noël qui est papa botier. Au Père Noël, il y a un cadeau na tongo. Moi, je dis papa, ce Père Noël existera. Moi, je dis maté. Alors, moi, je dis botama. Et comme il est difficile de convaincre que Père Noël existera. Et basé sur les images moroboy. Alors, ce que tu lingi, bien que besoin d'un biso. Bon, comprendre si j'ai eu. Tu es bien que tu es tenu rien dans moyen belé, mais où tu singi bino, tu peux s'enzeler, mais le bananzambe tu ndimela. Et tout landa. Histoire qui les opère biso pour tout côté national yango nzamba pambola bino par là pasteur ozolingo loba que bao ba commission neti bizaleli que non ezana ngo jour à famille to embellir yango donc là ozolingo loba que pona yo na oyo lobi que to ko sala yango te donc soko photo luka nde mukolo mususu au lieu que le 25 décembre parce que ça déjà na présence il y a influence moko négative. Donc, tant que sala yango, quelle que soit la raison de pousser, quelle que soit ma fouta de pakola yango, donc ça les savoir, tous en assez influence one. Ouais. C'est le ngai, tous en assez influence moko. Le Togo qui jamais na rokoto mkola le 25 na bana to sepeli. Mais na zana c'est influence wana tena commissaire ngo mukolo ya fête po nanga. Na lobi na rokoto ngoto mukolo nga na bota mgeto biso to bana na mwasitanga. To zaka na fête na bana. To sombi bana biso bilamba. Ba o dépend de kaka to sombela bango. Ezana influence mo esprit ya dépense. Ozana réalité ya spiritualité wana. Soko teka na Europe bande le 21 bazana mukolo ba kumisa soki sanze bungi. Na côte na moni na 6e mois le 21 pat bazam ko ya ko sepela pour sanze bimi au moins na mukolo wana bible ko nous c'est kiti bat ba comme une influence ya bible kiti pourquoi influence moko za na sima et ça peut déjà normal bat ba fêter ba lumière menine zo bentana mokili pour ba zo influencer votre comportement moko alors ce que tu ngi to sauvegarder identité ya ko la chrétien to za na mikona biso to influencer bato to telimisa bato bako termine pour la résurrection, bako termine pour la Pentecôte. Pourquoi pas tout que tu as fait le tabernacle? Pour que puisse avoir moyen de vivre na katina bonzambe. Voilà mon intervention. Alors bien aimé, je crois que tu as connecté, tu as branché, tu as landa émission Oyo Ezo Sungabiso Makashi. Donc selon intervention, il y a Batuna Nzambe awa donc fête ya Noël, eza fête chrétienneté. Je crois boyo ki ba origine, lo lengeni ni yango e banda donc eza fête moko à l'honneur ou à l'adoration à un certain Dieu, le Dieu soleil. Donc, hier, soit botama le 25 décembre était ce qui t'olandi Bible. Autant que Bible na lik 2, je crois, au bandi na ba 26 ozo kita, tango bazolo ba likambuya ange, aza quoi annoncer naissance ya Marie, c'était na 6e mois. Ozo na 6e mois. Si ko so landi na 6e mois, Tito comme en décembre, ça fait aussi 6 mois. Aux hommes, on a la Bible, peut-être que
Bible le peut-être que mbala moko moi chazwa kizemi ozomona do moi chazwa kizemi te peut-être quoi soit un mois après peut-être quoi soit na même mois peut-être 2 mois après alors surtout le que toi adopté date oyo ya le 25 décembre tozo ko kota na se influence négative les influence moko diabolique influence moko mondaine sans le savoir problème ya biso ba chrétien plus pasteur c'est l'aveuglement. Et puis, tant que tu as assez aveuglement, même vérité koya, mais ozomona kazo bunda ke vérité et je chikate na vie na ye. Ozomona parce que ce que tu lis l'écriture, oyo comprendre yo moko na connaissance, ya li lobananza mais na étude na méditation li lobananza mais o comprendre que Christ a botama les 25 T. Si ko soki to suis les 25 oyo, eza sous moko diabolique. Pourquoi va fête inabi soto bageza famille kutanaka pourquoi quand on a les 25 ozomona na point on a les premiers été parce que les premiers normalement cause on a l'impact ozomona les 1er janvier parce que nzamba battre biso toute l'année to kutani les premiers wana je crois que to ko célébrer sous koleka nzambe merci biso nos toza vivants nzambe merci toza en bonne santé nzambe mais pourquoi seulement faut les 25 décembre. Je crois que même la bandeko basali banda mboka au moins même na bana ba otanga ba kilash. Ceux qui parents a péchi moi na cadeau les 25 wana tangu mwana ozonga kilash et là problème parce que ba professeur ba tunaka. Ozomona ba tunaka. Or au moins les premiers cadeau ya parents pour na moi les amna impact binete. Cadeau ya mobali pas moi si ça a un impact te ya moi si pas mobali ça peine un impact binate mais o ça un impact ma kashi ko le kaisa ya Noël le 25 ozomona siko pourquoi et puis de papa pasteur est-ce que musulman ba chrétien mais pourquoi même les musulmans aussi bazo célébrer date oyo tu sais que il y a quelque chose derrière mambo oyo alors je crois que moi na nzambe yo zolanda biso les hommes de Dieu bozolanda biso tokotisa le catholicisme à l'église parce que moni lelo oyo to sanzaki lobi lelo yango tozo buka sona talisi bino ba image mona na iPad au mona un grand homme de Dieu ne mokile yebeli azo tambola na liboso na ye mama na ekulu supena bazo mema mama na ekulu supena ye bato baza liboso wana ba latif na don le ba mama na ba tonge ba nini ba croix ya minene donc ekoti wana na ba papa ozomona azokota nango na kati ya temple azoya ko célébrer culte ozomona biloko to boya kalobi lelo yango tozui yango ezongi na kati na l'église ozomona parce que même les 25 il y a même les hommes de Dieu bazo annoncer yango déjà qu'il te kozala na butu na 0h mwana na nzamba botami boye na boye tout ça alors pasteur to zongela yo olingo loba nini conseil ni ngo pesa pa ba serviteur y compris ba chrétien en général natina na sujet oyo baza presque de partout baza connecté ba Hollanda yo avant que to zongela l'homme de Dieu le pasteur Gaston Miranda conseil ni ngo porter et pas ya basal na nzambe o bazo pratiquer biloko yo oyo bandimi biloko oyo ba coach na l'église oyo bana nanza bazo célébrer yango de presque de partout conseil yango pesa bango. Merci conseil na pesa na pona biso basana nzambe na mukimo bimba na place tozali ce que tozo kanisa ko sala ba fête le 25 accorder grâce au salangote au kobanda le 1er décembre au bon préparer église sala ba veille mususu apprécier Christ ko botama ne bato muso besoin moins to renouveler la bato conseil so botama c'est vrai ça na ba komisi ko renouveler yango mais longo le 25 parce que aux soumettre o yeso botama ki ba sala ba cérémonie wana na ba pratique na bango même ba cérémonie wana so nzamba à permettre au comprendre ezali na ba pratique mbe sala maka na ba monde wana bazo sala pe so botami et ça quelque part ba o sala ke po ba côté influence mo be dominer ba biso ba église to ba pasteur ce qui conseil ezali ya rolo bezali ba pasteur to laksa batu to dori ka nzambe muko la ko botama nonante mais chaque jour
Yesu abotema na mitema na bato. Tozana besoin Yesu ya image te, tozana besoin Yesu à côté mitema na bato. Bato bali ko vivre relation na ye. Parce que ba chrétien, baza sur na relation avec Christ te. Ki Bible bi akufa ki asekwa ki pona bato ba kondima ye, ba vivre pona ye. Alors, si tu vivre pona ye, ezaka le 25 te. Chaque jour les hommes comme chrétien à expérimenter Christ. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu influencé les chrétiens, relation avec Christ, na ndako, na musala, na wenzi, na place azali chrétien sa caractère ya Christ et nous ezalaga pour la fin de l'année et vous allez pas mourir pour l'église de Basalanzam. Pasteur, vous avez que la Pâques ezali sorti ya Israël na Égypte, mais la non azala qui molé. Au véritable dans l'eau c'est Christ. Donc Pâques en réalité ezali fête ya sorti. Les lobbies au bima na mokili à cause ya Pâques. Les lobbies toza sauvé à cause à Pâques. Les lobbies toza délivré à cause à Pâques. Mais Pâques tozo valoriser yango te. Pourquoi tu valoriser ka fête les 25 papa? Voilà on trouve que c'est une influence mon bimba. Ou est-ce que c'est cause influence? Sur telle fête à Pâques. Au moins na ba chrétien ba bossa na kutango. Ba ebi ko définition peut-être. Définition na ngote. Ba epi mukoni te fête yango ezali. Ba epi o calculer tendini ba ko na fête yango. Alors eza influence mobimba ou ba pasteur ba ko se parce que tu honorer mukolango to zuluka nzambe na mukolango to lexi to ba un mois mobimba banda 3e mois pour faire tenir kaliaka selon ba que bimela sanza ndenge ba salango et kala selon bimela sanza ndenge bato ba connecter pour na koyebango. Alors 3e mois au 4e mois ba koyebanga partir sanza et beni na 2 semaines qui est à botamaki. Alors ce que ba yebiango to ko ba na ko préparer ezala ba fête ma casse impact to ma résurrection sur Christ na kati mitema ba chrétien. Tout ma sous focus sur christianisme et se rétablir. Pourquoi ba chrétien to sangani to kini stade to sangani placement ko boy to célébrer ko kufa na Yesu. Parce que mon impact ils ont rendu biso vivant ya ko bana mukili ko vivre pour nzambe surtout que les 25 relation ni nzana yango si ye mon nzamba bomba kyongo abomba ngo biso tozolandela ngoni de tout tika ko célébrer ngo to ko tande na Pâques et tout plus importance na Pâques et tout côté na profondeur spirituelle à Pâques et Christ a c'est quoi à revivre sur na kati na biso diable zo tout fait les coq mystère on parce qu'à yebi et bah chrétien pour comprendre pour vérifier ngo et ça oh semaine de Pâques ah tout ça ndenge pour la Pâques bah se réveiller dans moment semaine mais ça préparer ndenge mo ezali so que des na ba loge au moins na bande la moi ba bande rotia ba fleur ba oteka bloc ba loge ba sindi ba Mercedes oteka ba so ba attaque na zaki na Suisse ba lobi à partir à 6e mois ba bande ko sala ba chocolat Suisse au Finlande ba non sala ba chocolat pour ba tinda na Finlande pour ba tinda na ba pays Europe ba lera ming chocolat ya Finlande alors ba sala ba chocolat on a à partir à 6e mois chocolat na intérêt ya hôtel de Pâques. Pour atteindre les 25. Banda 6e mois, bazo préparer les 25. Alors faut battre ba chocolat na mboka na mboka. Et bien prise à Finlande, ba sala rapona ko préparer ngo. Ceux qui biso tebi ki Pâques za fête na biso. Pourquoi pas ne tonto kota poto comme na fête ngo, to bana ko annoncer ko préparer ngo et que ça impact et le nous to noraka, nzai pas fona na mystère ngo e bana ko rêver na kati na biso. Je crois pasteur question monsieur na poser so ki lelo mutu a souhaité yo joyeux Noël. Auto yo o souhaité mutu joyeux Noël. Olobini. Na za difficulté à souhaiter mutu joyeux Noël. Bon so ba souhaiter. Non ba merci pour na compliqué. Non ba merci pour na compliqué na sens que na habité azanani. Na respect à mutu, azam mutu la batunu surtout. Ce que c'est que tout va tout cela. On expliquer mais pour à la hâte on expliquer la réalité, on comprend. On écoute un païen, on écoute un chrétien, on écoute un moutaouleng, nous surtout mukolo to muke, dans le langage à Goloba, Golobane, merci. Auto, aujourd'hui c'est le cas de kimia pour beaucoup de kimia. Bonsoir à serviteur le voilà yo. Bonsoir à serviteur le kolanga n'aurait pas AED ngai et puis AED église naie. Tous célébrer les kamususu, mais nous tous célébrer mukolo ya festival. Gloire à Dieu, je crois que bande koboza vraiment béni, bozolo on la békivoque. Et là on a sepé la ka ko bundisa vérité te. Tant ou vérité ça et que oza convaincu. Oza pe mayele. Vanda sala ba recherche na yo, sala ba analyse na yo ko wela kate ko mona ke no isa chamo mesano to mesana na to me te. Bongo te. Moi na mayele a sala ba recherche. Avant yo za ko sa investigation.
likambo eza ndenge nini likambo eza ndenge parce que ça va m'embêler tu sois peu erreur mais lelo tu as ma coquille au corriger yango ozomona ebele na ba domaine union sur la vie donc ça c'est dire que si je tozo développer awa ya solo tozo encourager yo au sala ba recherche yo moko ya comprendre est vrai ou est faux homme de Deus ozindi si alguém servo de Deus cristão te desejar feliz Natal o que será a resposta do pastor? Eu não desejo isso. Para mim, eu não vou desejar isso. E se for para responder a uma dessas pessoas que me desejar feliz Natal, eu vou lhe dizer Shalom. Shalom significa a paz do Senhor. Que a paz esteja contigo. Portanto, se for um servo, uma pessoa que temos uma certa afinidade, uma pessoa que eu conheço, que eu posso abordar, eu praticamente posso conferenciar com ele e lhe dizer: isto não se pode. Porque diretamente aí, alguém me desejar Feliz Natal, logo eu entendo que esta pessoa está a festejar, tem o espírito do Natal. Está a festejar o Natal. E uma coisa que nós não se pode fazer para um cristão. Um cristão não pode festejar o Natal. E o pastor, o que eu gostaria que o pastor olhasse bem na câmara, aconselhar os homens de Deus e os cristãos que hoje em dia estão a celebrar esta data com toda a intensidade, celebrando na igreja, nascimento de Jesus, não sei o que, celebrando nas casas. O que o pastor diria ou aconselharia a todas essas pessoas, ou a todas essas pessoas, pastores, servos, não sei o que, filhos de Deus? O que o pastor diria? Eu diria o seguinte: caros amados, dia 25 não se pode festejar para nós os cristãos, para servos de Deus, porque é um dia que tem uma certa influência, é um dia que não foi constituído para o cristão. Cristão tem as suas festas. Eu acredito que temos que velar para o que é nosso, temos que aplicar-nos a desenvolver o que é nosso, isto é, que é do cristão, o que pode fazer parte na vida do cristão, as nossas festas. Temos aí a Páscoa, temos aí o dia de Pentecosta. Então são festas que nós temos que levar e temos que festejar, mas não o dia 25, porque isso já tem uma influência atrás. Este dia não foi constituído para nós, foi constituído para um Deus solo, conforme nós estamos a falar dentro dessa entrevista. Portanto, irmão, não peque festejando o dia 25, com a ideia que é o dia que Jesus nasceu. Eu acabei de dar um versículo. Este versículo diz, se bem que o apóstolo Paulo diz que que ninguém possa vos condenar ou complicar-vos, ou fazer a questão de um dia, de uma festa de meia-lua ou qualquer que seja. O nosso Jesus é o nosso repouso. O nosso Jesus é a nossa festa. Se você quer festejar, a Bíblia diz, tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Jesus, para a glória de Deus, e não para a glória de uma outra pessoa, ou de um indivíduo, ou de um outro Deus. Esse é o grande conselho que eu posso dizer. Para esses amados pastores que estão a ensinar o povo de Deus a festejar no dia 25 e fazerem pelo menos teatros no dia 25, eu te aconselho, caro irmão, não faças isso. Estás a ensinar o povo uma coisa que amanhã você pode colher maus frutos. Estamos a procurar fazer uma nova geração. Cria uma nova geração na igreja. Uma geração que não vai ser levado nesses erros que nós cometemos, ou nossos antepassados cometemos. Procuramos, sendo jovens pastores que somos, sendo pastor de uma era diferente, então levamos, ou então pegamos a Bíblia como a nossa base. Pegamos a Bíblia como o nosso manual. Pegamos a nossa Bíblia como o nosso código.
E assim vamos evitar fazer coisas que não têm nada a ver com Deus. Muito obrigado. Agora, pastor, vamos falar ainda um pouco sobre os gastos, porque temos muitas festas que a Bíblia nos recomenda festejar, como Páscoas, Tabernáculo, conforme o pastor aqui acabou de falar. Então, nenhuma dessas festas que o mundo está sensibilizado e nenhuma dessas festas que se gasta muito dinheiro em relação a festa do Natal. O que é que o pastor aconselharia, além da palavra de Deus, falando só dos gastos? O costume, a Bíblia está além do costume. Isso já vem de uma longa data, esses gastos. E eu diria, praticamente, conforme o irmão acabaste de dizer, há muitos gastos no fim do ano. E isso até faz com que o mês, por exemplo, aqui em Angola, o mês de janeiro é um mês de muito problema. É muito fracasso financeiro. Não é que o pai pega todo o salário de um mês, 2 meses, ela junta só simplesmente para festejar o dia 25. E chegando no dia 1 de janeiro, dia 2, lá para dia 15, já não se tem nada no banco, na conta, já não se tem nada no bolso. Porém, aí temos que preparar a entrada escolar, comprar qualquer coisa, um livro, porque aqui no nosso país temos que comprar livros, não é? Para crianças ou para os miúdos voltarem na escola. Tem que se comprar um livro, um calçado, uma pasta. Então, aí há um grande desgaste. Por isso que eu queria dizer, temos que saber fazer as coisas. O mundo está a ir numa grande velocidade, numa máxima velocidade. Mas o cristão não pode seguir a velocidade do mundo. Ele segue a velocidade da Bíblia. Ele segue a velocidade de Jesus. Devagar e bem, vamos indo longe. Não é? Portanto, temos que procurar também analisar muito sobre esses gastos que nós fizemos. Então, para que amanhã não amaldiçoemos a Deus. Porque se hoje Deus me deu $100.000 e eu gastar, digamos assim, $99.000 só por causa de uma festa, para organizar uma festa, e eu amanhã eu devo acreditar que vai aparecer um problema que vai necessitar mais de $10.000, mais de 10.000 kwanzas. E se eu não souber gerir o que Deus está me dar hoje, eu amanhã vou amaldiçoar a Deus. Vou amaldiçoar a Deus. Portanto, que esta festa do dia 25, que não possam nos enganar. Não possam nos enganar. Eu acredito que os servos de Deus estão a velar, já estão a analisar sobre esse ponto. E eles também, eu acredito que os telespectadores estão, através dos gastos, através da realidade que nós vivemos no mês de dezembro, eu acredito que eles já estão a procurar a mudar o sistema dos gastos dele, o sistema da gerência do mesmo dia, do dia 25, para que ele amanhã não falte nada. Eu já segui um programa na rádio que estiveram a falar, foi um debate que estiveram a falar sobre o gasto do dia 25. Praticamente fui edificado. E eu aconselho ao mundo inteiro de velar, independentemente do teu salário. Porque há subidas e há descidas na vida. Então, no momento que Deus te dá, se você souber gerir aquele momento e o que Deus te dá, amanhã você não vai faltar. Portanto, que esta festa, dia 25, este dezembro, que não possam nos enganar. Porque, afinal de contas, todos os dias deve ser festa para nós. Porque, afinal de contas, o dormir e o acordar não é uma brincadeira, mas é uma graça vindo de Deus. E quando Deus dá uma graça, é um motivo de festa para todo. Graças a Deus, acho que, estimados espectadores, estamos a ser abençoados, fortemente abençoados,
por este momento tão precioso para nós, porque estamos a adquirir um conhecimento vindo dos altos, um conhecimento que poderá nos ajudar e ajudar a geração futura, porque quando a cabeça não regula, dizem que o corpo é quem paga, né? Então, o que nós praticamos hoje, querer como não temos tido consequências. Pastor, tu olhou que pai na yo, je crois que tu solo dernière question. Tome kaolobela moukie sur les dépenses et puis ba mort na ba blessé, parce que après date les 25 sur au calculer ba dépenses et ça na date mort ba dépense alors la date yote et puis ba blessé na ba mort après ba date oyo et ça la na noté libanda ya ba date oyo olingolo ba nini na bandeko bazotala yo otala bango bien na caméra et puis o yebisa wani olingo loba et popé ça va conseil. OK. Merci. On a une bapona bato bazolanda biso. Toujours ça l'émission pour nous réveiller. Tu as vu que vous avez déjà la moka. Mais ndenge un journaliste la bi pasteur na biso à lobaki na pompo ya ozo yoka mais que ça pesquise et ko aider yo pour au côté la bozindo ya comprendre nini zoleka surtout bani côté la journée o ba tiang ba dépense so que na bible bazus ba bazolo ba mingi ezandingi ba mange ba yaki côté la Yesu ba meleki be bloga talo oko remarquer ba mange on ezaki coutume ya paganisation hein que les fazia na sua terra que les te ba to ba yo kalingala ba yo kote o bango ba coach ki na kati na mboka na bango ba coach pa Yesu ndiye ba meki ba présente wana normalement ko botama na Yesu nzamba se préoccuper ki pour na place botama te dépense hospitalité dépense bloco na été d'avoir na place botama ki ezeki non approprié du té ba limiter non dépense alors tant ba bazo coach on ko place moment ba dépense ezana na kokufa na Yesu point to selon dépense te pour ma dite. Mais tout ça la dépense na mkola robota manaye nzo ngande pona biso ba chrétien eza une influence te alors trop que ba présente wana ba lobi eza des influence mobimba oyo bono sana mapa païen yango izoko ta ba chrétien to loba ki chaque loko oyo eza une influence mo démoniaque tango zo beira ngo yebarate ozoko ta pa une influence mo ça ne savoir et de la trimeau zo sala mieux bien monté eza comme la culture to zinga culture wana biso to za chrétien to zo pas chrétien obimisa yango pourquoi telle la dépense sur le salami remarquez ba kufaka ba accident salama ko le 25 et salama bongote na monde eza mukulu ba kufaka belé ba kota hôpital ba kebele ba koma ba bola pe au moins mutako na mbola musu mbongo zo ko simba ngote aibe influence ne botelete ba lebi eza un esprit besoin na derrière influence wana pona yum to landa biso mekana pe ko sala analyse na dépense na yo na côté de moi na potabi eza moment to dépense mingi muto ko mara likolo poto zali moite o ko sombela mono eloko so bi radio so bi vélo so bi comptador so ko na 3 bana 4 bana hôtel salaire na yo ce qu'il faut que ça posa na bango ce que posa na bango te l'état olandela yo pourquoi l'état olandela so na mbongo na ngote do mbala moto mona influence moko eza commandé na ba fox ya beta pour ba luka ndenge nini ba soumettre pe spiritualité na biso na conseil na biso zali yeba ko préparer compte na yo pour éviter les camps ego comme le lobby sur salonga na mbola o ko remarquer na mbola roya nzamba ko pesa mbongo le kandongo zala kana pour oboteli olungu na mboko influence moko or bible lobby bobima kati na bango ozana droit ko bima mutako bimisa yo mutako bobima so ozena babimisa yo robima te bango babimisa mo diable ngo bimisa na kana te posene zali azora bat na kana e posene zali à détruire batba qui n'est pas beba mais il faut bien la connaissance car bible beaucoup est solo c'est le aussi quoi la bino si makambo to loba o seli pesquise na ngomone zali solo bon de la tanzamba avant agir mabe au kanti mabe zote na temps prière on comprendre que mulimo nzamba ko aider yo on comprendre influence moko et botte la rambongo na yo et contre la spiritualité na yo
parlant au mona tango kota na mbulu torobanda okobenga pasteur Lecoq oribiseno interview salaki tala mo mefungoli ngai salango pona bolunga na nzambe salango pona intervention na yo salango pona vie chrétienne na yo et pambola yo pe ofungola ba porte belé nzamba pambola. Gloire à Dieu, merci bien-aimé. Tozo kende penza presque na suka. Je crois que toza branché na émission Oyo ya Igo Tsam, le temps des aigles, oza na émission na objectif, auto na mission ya ko memela yo ba vérité Oyo e koka ko lamusa yo na pongi. Donc voilà, na zone dima que ozo sungama parce que oza Pierre, tant so soit le la kabatu musweza mi mesano mais pona yo et cause la jamais mon messano parce que yo zana makambo yo nkolo ayebisa yo uta éternité. Donc voilà, nzambe vraiment apambolo makashi pasteur na lingina zonga pana yo koloba ke liloba suka yo zanango okoka ko koloba soli kamba suka ezali avant que to leke pa ya l'homme de Dieu pour na to clôturer. Ah liloba suka na ezali chaque chrétien alamsa Christ azana katina ye. Yesu to yamba azana bomo. Azana bom réaction ni surtout les autres dépendent na yo mutundi milaye tango zo la musaye au mona opa ko sala koleka tanga za pempe na yo ezalaki Pierre na ba porte na kati masuwa Yesu zaki na bango mais Yesu alali alors ezalaki na problème mbongo eli bango c'est eux qui devaient faire cette œuvre vers la Yesu. Donc chaque chrétien faut l'amsa Christ là sur la pénité mazana kati na yo so vous appelez chrétien accordar la musa boye binaye la musa relation na ye la musa kondemano na ye et puis ko mona makamuna kozong sana kati na yo parce que yo za chrétien ko tindikate Yesu za na kati na yo Yesu za na kati na yo azana makambo o ayasa na kati na yo ayete na konti kono ndenge aye pas détruire noté mais au contraire aye a changer d'étape spirituelle vie sociale vie na yo na kati mukili o adikiri makambo oyo nzamba bongisa za pona yo nzamba pambola yo na makambo oyo zolanda. Merci, gloire à Dieu. Alors homme de Deus tem último algo a dizer? Eu queria simplesmente dizer que não se esqueça do que o teu adversário, do que teu inimigo te fez. Significa? Isso quer dizer o quê? Cada um tem um passado. E quando Deus já está a te abençoar, um passado negro, digamos assim, cada um tem um passado negro. Um passado que ele estava sem finanças, sem casa, sem família, sem nada, abandonado, rejeitado, não é? Então, e talvez que Deus já te deu uma graça, já te fez uma graça, já te levou num alto, num outro lado, já te fez entrar no teu repouso. Então, cuida-te que mesmo no teu repouso, o teu inimigo está. Ele não vai te deixar. Lembra-te do que ele te fez no passado antes de você estar, de entrar dentro desse repouso. A pobreza te seguiu, a doença te seguiu, a enfermidade te seguiram, os problemas te seguiram. Se bem que mesmo estando no repouso, os problemas vão te seguir, mas tem alguém, que é Jesus. A Bíblia nos diz que o diabo, ele só veio para roubar, destruir e matar. Não há nada de bom vindo do mundo. Não há nada de bom vindo do diabo. Tudo que vem do mundo, tudo que vem do diabo é para a nossa destruição. Portanto, acorda. A Bíblia diz, despertai-te tu que dorme. Despertai-te porque o tempo está próximo. Nós temos uma promessa. Nós temos um lugar onde estamos a ir. Nós temos um lugar que estamos a caminhar para chegar. Este é os céus. Jesus disse, eu virei para vos buscar. Então, a influência do mundo, a influência de tudo que o mundo pode nos dar, isso só vai nos fazer percar esta promessa ou entrar onde está Jesus. Portanto, meus amados servos, caros estimados, então desperta do sono, desperta desta cegueira espiritual e faça com que a luz de Deus brilhe no teu fundo, no teu fundo mesmo, no teu espírito, para que vocês não sejam apanhados de uma maneira ou outra nas mãos do diabo. Porque ele não é amigo de ninguém, ele não ama ninguém.
mas quem nos ama, quem nos ama é Deus. Que Deus te abençoe em tudo. Gloire à Dieu, vraiment merci ba ndeko bozaki branché na tana bino nyonso bolekisa ki pona ko landa tranche oyo bokoka ko joa certaines vérités, certaines connaissances oyo ekoye kobima awa, certaines révélations elongo na batu na nzambe tozaki na bango lisanga awa. Donc voilà, tokomi penza na suka, je crois que conseil est que bien aimé mambo yo ki awa vanda zwata na yo. Sala analyse na yo ko welela nanu te kolobake non biso eza momesano boyena boye tout ça. Non, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jamais vérité et ya ko sepelisa motema, vérité salara pashi. Vérité donc sali pas si eza pona bolamu na yo parce qu'il lo bananzambe yaka et corriger et enseigner et édifier et ko instruire biso même la justice. Donc voilà, yo suis correction, suis édification, suis nini nanzela ya eteni na tango oyo eteni na émission oyo profiter na yango. Webi ke lelo les diables ont introduit mambo belé oyo les autres comment pratiquer na l'église, voire même là-bas fête ba Saint-Valentin ozomona oyo mobala mi bomi na elikola moi si les autres jouent en autre coach on ba fête une église tout ça. Donc n'ébite sur l'église to perdre d'inspiration, n'ébite so kinini mais yo mwana na nzambe nyonso engalaka eza orte. Tout ce qui brille c'est pas de l'or, nyonso engalaka eza orte. Tout ce qui brille na oro. Donc ce qui est important bien aimé tika eteni na tango oyo ekoka kopambolo makashi nazo benir ba ndeko nyonso ba soutenaka émission oyo ba soutenaka programme na biso bokoka vraiment kopambwama bozo soutenir émission na bambongo na bino bozo soutenir émission oyo na ba prière na ba conseil donc nzambe vraiment pambola bino. Je crois que Maman Marie na mboka ya Canada musala bozo sala ezo mona na misu na batu nzamba pambola bino makasi bana na nyos na Londres bisika nyos boza de partout biota nyos am avec vraiment boza la crâne ma béni et bo continuer au sala o bozo continuer au sala parce que ba feedback eza donc toujours joie ba rapport ya musala toujours sala ezo ndi mama epai na batu e grâce na bino nde musala oyo ezo continuer ko kende bisika na bisika koteya kusala bemission pona kokoka kopambola bino na mnicho na kati na mboka na Angola eshika wapi totambole presque l'église ebele na tei maloba na nzambe et puis tosali ba émission ebele ba mbongo na bino ezokota anje pona ba cameraman ya trésor ya zosamu samu munene vraiment nzamba pambole makashi et puis photographe na biso ya Flavia mwana ya papa kitoko nzamba pambolo na mama ntimba nzamba pambolo makashi musala munene oyo ozo sala ozo dédié aussi batana yo. Alors ngana loba na bandeko nyos bolanda biso soki oza promo filmage voilà vraiment promo filmage ko hésiter te okoka ko contacter ndeko na biso trésor aosa musala kitoko na kachamboka oyo ozana ba service à baptême ozana service à anniversaire ozana service ya ba séminaire banini benga ye. Je crois que numéro na ye yango eza affiché na se wana ya écran na yo benga na numéro wana bo solola na ye. C'est vraiment un chrétien oyo bo yokana na ye et puis bo solola kitoko asalo musala ya qualité. Donc les hommes de Dieu de partout benga ye même au Talibana mboka numéro yango wana obetina 00244 composé numéro nengeza. Alors je crois que esika nyonso okende ote ya osala boye ako accompagner ou pe osalela yo musala kitoko makashi koleka. Donc voilà l'homme de Dieu, l'instrument de guerre, le prophète Mies Antonio qui est un papa pour nous. Nzamba pambola yo papa Koulé, papa Deka, papa Nsingi, nzamba pambola yo makashi na onyo somelo bosala pona biso. Et puis les patriarches, les pasteurs, révérend pasteur John Ngeleka na mboka na Belgique nebi ki Roland mission bana no bango yeyo. Donc musala bazo sala ezo ganga nzamba pambolo makashi sukoleka. Donc voilà soto komi awa to komi na suka. Merci na bande konyo bolanda ibiso nzamba pambola bino to sondi make prochainement to rozala lisusu ensemble mais oyo
émission oyo esungi yo okotala yango na Facebook okotala yango na TV okotala yango na ba YouTube okotala yango wapi partage yango pa ndeko mosusu e ndeko wana pe kwa kozwa lumière ya liloba na Nzambe. Donc voilà soto komi atokomi na suka Nzamba apambola bino makasi l'homme de Dieu na kanisa ki to simbana et puis to kwa koloba liloba moko na tina na bandeko bazolanda biso to kwa kosambela na tina na bango. Prions. Père, merci pour na bandeko nyonso bazaki branché connecté pour na kokoka kolanda eteni ya émission oyo nazo ndimete epamboli bandeko nyonso bazalaki